na Moupepe. Juste malade des jeunes à Moupepe. Parce que même si balobi que tous à juste distance, il y a 1 mètre. N'a pas Pascal. 1 mètre, bah distance, bah n'a pas embouteillage, bah transport, bah autambola, ma coloto, ça toujours à l'étouffement. À l'étouffement, et ça juste jusqu'à présent ça. N'a pas quand, n'a pas situation bah quand gogolo. Juste bah soda bah vivre non n'a pas étouffement. Makambo etali église babara banini wana bakanga mais transport ba libérer bisto sala. La décision wana penda tabiso ba wewa to sepelite. To mona passe balobi e kichasa bakuluna biso to tiki kuluna to luka bambongo na biso to bandenga ko vivre wani ni bazolo bambato mi bal est-ce que wewa ko soki ba mi bato mi bande ba ko zo veri ana te to senga na président penda tika biso ba wewa to luka mbongo na biso à l'aise pona bato mi bal wana penda to sepelate et to senga gouvernement azwa décision mususu. Merci beaucoup. Pour ngai na mesure oyo bakonzi mboka bazui esala ngai esengo ngai na sepela na mesure wana pourquoi mesure gutu wana ezamuke il fallait ba continuer na mesure ya makasi mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabre na koki na Turquie Suède Mwana Suède maman na sale vona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga. Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka, so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Voilà, un grand merci à toutes les internautes de 3W Congo France. Merci pour votre fidélité. Et puis attention que vous nous accordez à vous informer à temps réel. Merci. C'est bien moi, votre servante Josephat Mwanza. Dans le cadre de l'actualité et puis ce qui se passe actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous sommes descendus sur terrain prendre les points de vue de la population concernant les mesures prises au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ligne de mesure parmi les mesures au bazina au étali transport. C'est pourquoi dans le cadre ya ko informer bino yango toyaki awa sur terrain cause à point de vue à population pena bakumbi tukutuku ba difficulté oyo bazali kokutana nango par rapport à mesure oyo chef de l'État azui. Papa bonjour. Bonjour maman. Toza commune nini pe toza côté nini? Toza précisément na Massina quartier na abattoir. Ok papa, parmi les décisions, mon Konzamboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autaki kozwa 2 jours passés, parmi les meetings de wana, alobela ki pe makambo o etali transport en commun.
pona kokima coronavirus apesaki ordre to vanda mutu moko yo chauffeur na client. Est-ce que décision na mokonza mboka ezalaki malamu boyambi yango comment to pe ba difficulté nini o bozo kutana nango depuis mokonza mboka a lancé qui message? Ouais, c'est bien maman, pour merci d'abord pour la question. Décision na eza malamu. Biso kuto moto zongo na retard. Mais bango o basu atamola déjà ba mboka libanda, ba moni comment ba tozo kufa malade yana. C'est pas pour rien. O bakoya zongo a na mboka na biso poto sa elango. Ke biso to ya mona ngo passe. Eza passe te. Donc eza bien commandé ba lobi wana. Eza bien to sa elango, to sa la mesure ba wana. Mais par rapport à mboka na biso na ba vieux auto mené mikolo. Ezo permettre te. Pour nini voir que ba difficulté to zanango ba dollar ba nini vieux un peu difficile, vieux à passe. Ba wenzezo te kali soute voir que biso pe to vivara na comme deux personnes tozo bénéficier moi ebelé. Carburant likolo biso to même mutu moko. Donc les un peu bien té donc et comme ça ouais et comme ça toujours dit vite dire donc et puis ça bien té. Donc transport Mati, bonjour maman. Bon, mesure au Mokozambo Azwaki, Marambo Alobaki, vraiment na osala msa tozo sala la liboso to bando sala, mais awa transport est comme il passe. Au moni makambo bazolo bawana vraiment eza bien, mais pour na transport ezo comme passe. To bando me mamutu moko victoire 2000 batumba le 4000. Todo facilité bango bongo, mais awa et comme pour mutu alongwati victoire, fallait affuta 5000 yemogo. Mais de wana skoyo mbongo ezate bato bazolela kaka ba embouteillage koto donc biloko nyongo tout eza vraiment komata ba trouver vraiment solution pour na makambo yo na mokonza mboka par rapport à ba mesure wana est-ce que ba koki ko modifier ndambute na o etali ba pour na o etali transport bazo isaka je ndenge ezalaki. Papa bonjour. Bonjour maman. Vous êtes chauffeur, il y a taxi, to ya moto to pe osaka qui. Nada chauffeur à taxi bis. Ok papa, par rapport à la décision mokonza mboka na o etali pandémie ya coronavirus et dérangé le monde entier ces derniers temps. Par rapport à la mesure azwaki alobela ki pena na bino na transport. Bon, par rapport à la mesure, le président de la République a dit pour na biso ba chauffeur auto monnaie c'est un peu difficile et ça juste pour na taux ya carburant. Carburant normalement il fallait réduire le prix à carburant concernant versement d'être sur le patron. Versement ce n'est que normal. Biso ba taux de versement 70 000 balongo biso ba 20 000, to ya na 50 000. Mais vers 50 000 wana ndeto memara. Ne balse je crois 10 personnes. Aller comme retour 5 litres est égal à 11 500, 11 600 et 12 000 dans la station. Bon, ce qu'on a fait, c'est aller comme retour. Et qu'on n'a même pas na 5 litres de carburant. Alors, tu continues à perdre. Donc, biso de continuer à perdre. Donc, et si tu commences à travailler vraiment. Coronavirus, il faut que tu aies des conditions. Bon, pour nous qui m'a Ebola virus, d'après moi, maladie est vraiment et à mon pépé. Juste maladie des dans mon pépé. Parce que même si balobi que tous à juste distance, il y a 1 mètre. Il n'y a pas Pascal. 1 mètre, la distance, il y a un embouteillage, le transport, il y a toujours à l'étouffement. À l'étouffement, jusqu'à présent, il y a une situation juste les soldats vont vivre dans l'étouffement. Biso moko non na circulation tozaka na étouffement. Na minute on est hôtel tozaka na étouffement. Alors ceux qui malades ça ils ont la tête na ba mesure au bazol biso. Ba memel biso difficile encore sous ma casse ya koleka. Merci beaucoup. Par rapport à la décision au mokonza mboka zui, to vana à 100 mètres. Et puis entre autres parmi la décision va côté transport. Bon pour nga eza kitoko te parce que makambo na pesi donc bato ba ko kate na transport etali mituka bato tambola makolo bakangami soki moko na bangana malade na kati apesa ba mususu wana. L'essentiel que va libérer le transport et ça selon ça chaque fois makambo etali église baba banini wana bakanga mais transport va libérer bisto sala pour
Bon, ça m'a fait parce que transport est zanga, bato batambola makolo bakangami boy. Et puis commissaire. Bato ba kokate. Bon, biso pe ba chauffeur to kokate. Na makambo etali versement to kokate. Bango pe ba mata ba moto, ba mata te. C'est que Malam. Mais par rapport que on a transport, il faut assez la réduction de carburant. Parce qu'à bout de 2 personnes en moto. Parce que le carburant est pour les qui liboso. À qui tu as le carburant 1 litre à 1000 francs. On a trouvé un net au temps pour les amalam. Nous on a moto to vraiment souffrir. Même tout cas, il faut qu'il y ait ça réduction de carburant et ça en a assez. Et là, le bien solo, avec pas qui t'a 1 litre à 1000 francs. To même tout le monde a bon mtia carburant si la mbangu to ko boulaté tane to vandi. Merci beaucoup. Yango na le besoin de fatigue béton. Bonjour. Et par rapport il y a un message sur mon compte à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outil copé ça concernant la mesure de prévention contre la pandémie à coronavirus. Je ne sais pas, yo étant de chauffeur et puis père d'une famille, tu éviter la difficulté ni beaucoup de ton message ni au bobi ko senga na ba konzamboka par rapport il y a ba mesure au mo konzamboka. Oui, mesure il y a prévention au mo konzamboka outil copé c'est biso eza bien. Mais vie état social au tozo mené na Congo ezo permettre te biso na côté na biso ba chauffeur tala epesi mobulu côté ya ba passager bande ko na biso bazo souffrir makasi vi que non ba déterminer nombre ya bato bazo kota na bis na ba o bazo mata na moto bato ebele bazo tambula makolo totali lobi bato bake makolo bazongi makolo donc moyen exacté. Donc tozo senga na mokonzi no ba meka ko changer quand même ba mesure na bango parce que mesure o ba pesi côté à transport yango ezo pesa lisusu mobulu na ba arrêt ba lobi que non il faut te prévenir bato basangana ka liboka te esika moko mais tomoni na mesure o ndenge transport comme lisusu passe na ba arrêt bato bazo kutana lisusu ebele o ezo pesa lisusu transmission ya pandémie wana. Et là, nous sommes un gouverneur de la ville. Après, ce message, après qui si batu ya ba magasin batekate. Alors, le koni ni azolo bana ba barrière. Puisque na fait ya moi batu wana ba kosenga mbongo bazo c'est la mbongo ya ba locataire na bango. OK, ba locataire bazo ka mbongo na biloko bazo teka na ba maison na bango. Mesira nini mokonzi ya ville ya Kinshasa apesi pona batu oyo bazo salela sous ba maison wana te. Et ça c'est pour un temps. Et ça pour un temps, et ça c'est pour 10 ans. Même ça qui vient au cas où les 4 semaines et qu'on peut au côté sont qui changent ça là. Au cas où ça continue, on va prolonger le délai pour que on soit mesure de prévention contre. Mais bien sûr, mon wana est mensuel. Babayer basenga mbongo na bango mensuel. Alors, RAPC 4 semaines, ils ont déjà 1 mois. Alors, le moto a été quitté dans la maison. A refuta mbongo ndengeni. Yango tozo senga na mokonzi ya ville ya Kinshasa ameka ko changer ou bien aller ayibsepe bandeko o babayera que non moment o tozo traverser na gouverneur de la ville oui ameka ko changer ou bien ayibsepe babayera que non moment o tozo lekisa est très difficile ba meka pe ko comprendre na moi o soit batu o bazo futela na bandako na bango ba diviser pe mbongo ba futaka par mois puisque batu na bazo teka pété alors yango nazo senga na mokonzi ameka ko tala pe likambo wana sinon bato bakokufa nsala. OK, merci beaucoup. La décision wana penda tabiso bawewa to sepelite to mona passe balobi Kinshasa bakuluna biso to tiki kuluna to luka bambongo na biso to bandenga ko vivre wani ni bazolo bato mibale est-ce que wewa ko soki ba mi bato mibale ba ko so veri c'est ana te to senga na président penda tika biso bawewa to luka mbongo na biso à l'aise pour na bato mibale wana penda to sepelate et to senga gouvernement azwa décision mususu. Merci beaucoup. Message à chef de l'État ma mesure de prévention pour la coronavirus. Vraiment. C'est ça qui mesure à malamu pour le banabilo qui est en moto désormais au mental boso, il y a que 2 personnes sur la moto. Pour ngai na mesure oyo bakonzi mboka bazui et ça ngai esengo. Ngai na sepela na mesure wana pourquoi mesure gutu wana ezamuke. Il fallait ba continuer na mesure makasi. Pour na komemata muntu moko
soki muntu moko naza maladie atanga chauffeur na kozwa maladie wana na niveau oyo ya étude ya bantu ya niveau ya bango il fallait ba étudier ndenge nini to vendre na ndako eza maladie eza makambo ya politique te eza maladie ye tango maladie ye il fallait ba luka stratégie nini ba congolais babika soki balobi batika muntu moko amata na moto batika bantu misato bakota na nini maladie continue kaka na niveau wana tosenga mokonzi ya mboka aluka méthode bantu oso bakota na ndaku baluka ndenge nini kisi nini oyo bakocha pona eza lokola vaccin ata maladie wana ekozwa muntu ezala susu na magasi ata oyo batiki ye muntu moko maladie wana continue kaka soki balobi te bantu bakota na mutuka misatu te maladie continue kaka. Merci beaucoup. Ok, voilà, merci Bandeko Balandi. J'espère que Bolandi, point de vue, il y a population quinoise. Ndenge balobeli, nalikamo o etali transport en commun. Population, pesi point de vue na bango. Mais kasne lo comment quand to kosenga kaka na bakonzambo kana biso na o etali transport en commun. Ce qui total bien a wana mboka na biso République démocratique du Congo, nous n'avons pas assez de bis pour que to mekampe ko mesures de prévention contre la pandémie de coronavirus. Vous voyez, vous-même, dans les arrêts de bis, comment est-ce que la population basa tellement ébélée na katia barre de bis. La seule moyen que notre l'État pouvait faire, c'est d'enrichir, soit d'envoyer plein de bis pour que la population base mesures de prévention contre la pandémie de coronavirus. Et c'est une très bonne chose. Mais j'espère que surtout à Wanakati Tchangou population basali tellement que souffrir embouteillage et puis entre autres transport et mati, on a pris les points de vue de nos chauffeurs et pourquoi pas de la population. Moi-même étant qu'une journaliste d'investigation, on a diffusé cette information juste pour que et comme en amato il y a bakonzi ambo kanabiso en tout cas tokosenga ilo comment surtout na ngambu ya bande konabiso ya Tchangou kotoyo s'il faudrait encore ajouter des bus parce que prendre des mesures de prévention contre la pandémie, c'est très bon, c'est une bonne idée de prendre ça. Mais le problème est que nous n'avons pas assez de bis. Quand on a une décision, on a des bis locaux, les alliés à privé. Se mettre deux personnes par banc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la plus grande chose de faire, c'est de prendre des bis venant à l'étranger, venir l'installer ici dans notre pays. Ça sera une très bonne chose et ça sera la meilleure mesure pour la prévention contre l'épidémie de coronavirus. Merci très chers amis. Et comment est-ce que, avec cette mesure que le chef de l'État venait de prendre, étant que journaliste d'investigation, je lance seulement un message très fort aux autorités de notre pays de réduire un peu cette mesure parce que ici la population est vraiment menacée. Nous sommes vraiment exposés à ce risque de la pandémie de coronavirus. Merci. J'espère que vous avez tous suivi et vous avez pris de réaction. Il y a des montards qui sont ici. On a pris les points de vue aussi de la population quinoise en particulier concernant le coronavirus. J'espère que maladie aux ali kobo mamakasi et puis très chers amis nansenga kaka il faut toujours que tout ça ba mesures de prévention au ba uti kopé ça mais kasi kokoso ezali makasi na niveau il y a transport na biso en commun na Kinshasa surtout toza vraiment na ba bisité kota la pe basalité ezali tellement ébélé toyebité soki tokosuka ndenge nini kasi yango tokosenga kaka na ba konzamboka na biso ba mesures de prévention ezali malamu soki moye kozala ndenge na Lubumbashi ba uti kosala ko désinfecter ba quartier. Je sais que awa na ville province à Kinshasa et kozala un peu difficile pour que ba prendre ba mesure wana en marche vu que banzela eza salité. Donc bande kona biso bino bolanda biso vraiment surtout ba diaspora congolaise nyonso. En tout cas na kosenga na bino de beaucoup prier pour la nation, de beaucoup prier pour vos frères qui sont ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de beaucoup prier pour eux parce que les mesures de prévention c'est bel et bien bon. Mais le problème est que mettre ça en application, c'est ce qui est vraiment difficile dans notre pays parce qu'il y a des doutes quelque part, il y a certaines populations qui ont dit mais sous bazali konzima mais kasi
biso na cadre descendre sur terrain et puis qu'on laisse à bino qu'on nourrit bino d'informations parce que c'est notre devoir de vous informer. C'est pourquoi toyaki awa na Tchangou précisément na entrée Petro Congo tout le monde dit comment est-ce que la population bazali ko souffrir, bazali ko tambola makolo les mesures que le chef de l'État avait pris et comme ils sont sous transport de plus en plus très dur, la vie est devenue très difficile surtout de nos frères de la population de Tchangou. En tout cas ne blaguez pas, vraiment la maladie est bel et bien ici à Kinshasa. En tout cas, ce n'est bon, bon ça va mesure wana oh yo ba pesi biso toto ça ba ndingisa oh yo bandeko ya OMS ba uti ko pesa biso enfin que to lutter contre cette pandémie parce que virus wana ezali koboma. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, pourquoi pas Kinshasa la capitale. Merci à son excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À nous revoir à la prochaine. Bye. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congo France.com.